rester to bando beta maboko na député o ako songer te peuple congolais akola la nzala ako songer te victoire babuki banzela soit disant zéro trou embouteillage est comme grave le ça mbula soka beto bimana nzela zali pasi ako songer te ndenge nini gratuité échoué baluka mécanisme ba ko ça pour gratuité wana longa ako luka ndenge loya na loi o ko luka est sauvé bando ba kufaka na kati ya est ya ko na ba loi zali discriminatoire que ça soit la député na yebisio de ko Mustafa elle na député mon côté oh lelo soka télémi devant peuple congolais ba ko renouveler sous confiance na assemblée wana si les 500 attends quoi zalité mon côté azate Congo ya Kimbangu Congo ya musée Laurent Désert comme humilié to defa ki ba avion awa meeting aérienne batambu so ba avion ya Angola likolo awa lelo comme poto bunda guerre na ba Rwandais il faut ba bogande ba ya bundela biso il faut ba Rwandais ba bundela yo so mona muto ko take yo ke ko so ya bundela si des politiques mais nous c'est vena lobby yango étranger ko si sa guerre na kata pays ba tout vous croyez que un Ougandais peut venir au Congo attendre ça makila na ko ba Congolais quand c'est bon na mboka na ba soldats to messé na kodefa to defa ba soldats na Kenya to defa ba soldats na États-Unis to defa ba soldats na Rwanda donc Congo comme mboka o so ko yinyo so ko ya pa ya sa intervention militaire ata ba bi utabesi mwana sa keto to animaka kisinyo so ba kola kisa ye mais ya boye pété on ba ko la ba Denis Mukwege ndeko singi pululu alinga empêcher mutabongo za la président de la République ti bana mboka o bazali na énergie o bazali na mayele belé ba ko sunga pe mboko kene liboso ndeko singi pululu alingi bango ba DJ mboka te po ya sa comme député ako sala loi ko partager. Très heureux ya ko présenter bino émission na biso Info Plus politique numéro ya Sika troisième numéro ya mois ya décembre oyo tozo présenter les bino mokolo ya lelo to sala ka musala ndenge na yebisa bino que pona ba information yango sala ka ke to diffuser les ba nyoso baza ba abonné fidèle na biso ba yo nyoso ba pona Info Plus pona kolanda ma nyoso ele kaka na mboka ma nyoso to sala ka comme émission ma nyoso to diffuser ka comme ba vidéo ngawa bino Mustafa Malembe les nationaux misana ngai na ko banda boité sans que na remercier ba ngai et puis toza na mois de décembre tozo souhaiter ba meilleur ve ya liboso za na ba abonné oyo nyonso ba pona Info Plus ya mi balé zali à mon cordon à mon 2G à mon papa Altman Moudingumba à mon vieux Babimboli à agence Badem Oversi ya Kabo Mwamba autorité morale ya Bana Chango ya conseil Kibadi international Masananga Ravel Boyenga tozo beta masolo ya mboka tozo kobeta nini tokobeta masolo nini tokobeta masolo ya proposition ya modification ya loi électorale oyo honorable Tingi Pululu alobi que pour la candidat président de la République il faut les cas qui n'a tous les deux chambres et parlement to ozalaki député to sénateur et puis to la guerre ou impolitesse il y a honorable c'est sanga o tozo comprendre te makambo ndenge ni mboka ezokende et puis nasuka to kosuki ça na actualité de l'ère libération il y a VK Vital Kamere le pacificateur de bae mususu ma messana ko bengae to solo la masolo nani to solo nani ko Ibrahim Atweka o azapembe nanga na kopesa mbote ndeko Ibrahim Atweka ndeko mbote ndeko Mustafa Malembe merci na ndengo renouveler sur invitation na mokola lelo toya ko kabola makanisi na biso na bato balandaka biso partout na Kinshasa mokili mobimba pour émission na eux allez émission ko la na partout tout na ba appel par-ci par-là ya ba balanda ki tuli ba émission de kaki vous allez devoir na biso ya ko éclairer opinion par rapport ya ba sujet politique ozo otambola katikati ya mboka na biso donc tout allez na mois ya décembre toujours continuer toujours ka ko pesa bato ba ve na bato ba soutenir ka biso na pesi ba meilleur ve na famille nanga famille Atweka mobimba ko ba na papa nanga baleki nangai super gaucher Gilles Atweka merveille Atweka na pesi bino bambote belé mon bébé Waris maman nae Irène Lembale base Shaolin monde biso ba politicien so zangi base ma rappelé base Shaolin 37e chambre Ali Ridwa azali wana Jabi Malango baseleko na to na pesi bino mbote bolanda émission pe bo s'abonner bana poto venanga FK de fond de landaki émission na sepeli na geste na kati ya Toulouse mokonzi ya Toulouse moninga affirmer Mumbele Ndombe merci mingi pona yango tozali na disposition na ndeko journaliste pona koyangola na ba mituna ko tuna soka par rapport ya ba sujet politique ya mboka na biso.
Par rapport à l'annonce Nangaï, toujours la proposition, il y a honorable Ntingi Pololo, au lobby qui pour la candidat présidentiel, il faut Oleka, aux qui député, aux qui sénateur, étant qu'analyste politique et loi, est-ce que Kotambola Namboka et puis Nasuka lobby, il faut des nationalités congolaises, des pères et des mères, ils ont continué. Oui, merci Mingi. Oboni Ndekowana, honorable Singi Pololo, Azali Moto Obele, Akomoma Baloi, la classe politique. Banda assez à côté na parlement, na banda kolanda mingi à face à la députée à qui na proposition bela bande ko sala. Mais depuis assez à comme na kati anda ko na hémicycle, na sali proposition OT ko ken avantage ya peuple o ya bande ko défendre. La proposition des élèves proposition ko kobele makelele. O ezali ko la deuxième coup d'épée dans l'eau ayo ko proposition na kati ya mboka na so yebi azala ki porteur ya loi ya Noël Tchani ba benga ki congolité ce qui ya père des mères. Le loi est une loi où il exclut bateau pour être moto comme président de la République et singel na motoana à la députée toi à la sénateur total non le loi dans l'Assemblée nationale où ezali est-ce que toi la moto azali le loi Syria comme candidat président de la République na l'Assemblée nationale azalité même la sénateur oyebi ozela na bisayo de Mustafa président na ya bango ya Assemblée nationale à cause président de la République na oya na place ya citoyen Mboso Kodja Mpwanga 11 fois ministre na mboka na kwenge balobi ata toyeta salate 11 fois ministre na mboka oyo tala ba biso tozokoteka batabongo ba kende kopema ils ont servi le pays na niveau aussi ba kende kopema que la jeunesse place parce que si ba échoué na nyonso 11 fois ministre plusieurs fois député na yoka ki ba kokumisa kaye mais suka nango obele ko retirer ba député ba parole na expliquer na numero etali ko ba so que faut sénateur azala to na zala yebisa ngai lelo na kati ya sénat wana silise oui député oyebite que Ndeko Chilombo Félix Antoine Chilombo a suspendu le Sénat en 2020. Le résultat, le Sénat est suspendu. Sous effet à quoi? Corruption. Tout le monde est député, on a sénateur, on a élu. Ndeko Bahati Lukwebo échoué. Na élection na Bukavu na territoire na circonscription électorale na azoate élection au peuple votaka bali bato bazakuna ba votement na peuple te soto tche pour na peuple na Sénat wana bazakuna sur le 5-8 na 2004 kande ba kozonga na kata Sénat wana baleki na mosolo ko moto sa leki na corruption to ke rotata bona moto wa mboka et ali na ça c'était tala bato to bona bato lokola ba Denis Mukwege Ndeko Singi Pololo alinga empêcher mutabongo za la président de la République ti bana mboka bazali na énergie bazali na mayele belé bakosunga pe mboko ekene liboso Ndeko Singi Pololo alingi bango ba DJ mboka te po ya sa comme député akosala loi ko votager ye ba loi oyo biso to linga kité oyo to telemaka toutefois ba bi loi ezaka impersonnel loi ezaka général loi ezaka te la couleur ya mututo munene ya mututo lolenge ya mutu mais Ndeko Singi Pololo banda ye na parlement ba loi ezalo belé comme match toujours des ordres de discrimination moko boye na kasa classe politique et ko kobele makelele na kasa classe politique tant que balanga Assemblée nationale au député il conseille l'élection campagne a tielo ngia fayulu ba voter comme kuna FCC les lois ça union sacrée na Assemblée nationale to ko lukoto to pesa candidat président de République mais non nous ne pouvons pas accepter ce genre de bêtises ce genre de biloko oyo soki bolingi bo sauver moi ndamba confiance botika na peuple pour bolinga peuple té bino bo ali obele soki enjeu moko boza na kata parlement ba bengi na fleuve Congo $1000 boleki siram alors que souffrir ba congolais député o atiki ba yiba peuple na ye apota ye mbongo ya ram tililo député o to ke soutenir za la candidat président de la République tandis que y a la ba jeune o bazo tanga ba université bazali partout ba congolais bazali capable constitution de la République et si epesa ba condition ba mutata la candidat président de la République donc Ndeko Singi Pololo elle loko ya koluka ba kisate et puis na kena makambo ya ko ba ya congolité l'article 10 de notre constitution parle de la nationalité congolaise la nationalité congolaise est une et exclusive notre pays notre nationalité n'accepte pas une seconde nationalité ce que veut dire bali na loi mosusu oyo ko puye yango loi ya le 12 novembre 2004 loi sur la nationalité et yebisi biso boye papa pour la constitution balobi faut la congolais d'origine pour la candidat président de la République et si bakanga débat wana na constitution et ne continue pour le tenda quoi se citer sur le débat wana lelo balobi est-ce que excusez na kati mo mukeko banga tepe na dossier congolité to lobela rango pe ko banga pete que non Rwandais moko boye Ougandais moko boye pe a postulé président de la République ba voter ye pe abani pe ko sala biso bisala sala ko banga pete balonga te Rwandais a dirigé mboka oyo surtout que na Congo soki abotamaki na Congo il est congolais tozali
ezali bato toza ba ennemi ya ba Rwandais yebani ba Rwandais ba ennemi na biso Paul Kagame azali Adolf Hitler noir oya massacrer population congolaise a continuer à massacrer favoriser le lot azali blanchi et pas ya ndeko na ye Félix Antoine Tshilombo après ça le lot avantage Hitler noir a comme kokota na Congo a comme kotongela biso ba village moderne oh même na Rwanda na ezali te mai ko sala na kati ya Congo donc nous ne pouvons pas accepter ça maintenant bisa yo constituer le bina biso que pose à la Congolais d'origine pose à la candidat président de la République. Qui est Congolais d'origine? C'est ça la question à poser. Qui est Congolais d'origine? La loi, il y a 12 novembre 2004, le Biboui. Nous avons 3 possibilités pour être Congolais d'origine. C'est d'abord par la naissance, par la filiation et par la présomption de la loi. Tout individu qui est né au Congo, au Moutounio, soit fait une Katia Congo plus de 5 ans, a un droit. Il y a qu'on réclamer dans la société congolaise. Motomoso, c'est pas qu'on soit par affiliation, peut-être au Bali Mouassi congolaise, au Bali Mobali congolais, au Komi congolais. Tous les parents sont français, mais si moi na kati ya Congo, comme moi na zali congolais. Tout le monde a papa na maman bazali ba congolais, bana wana. Koluka ko na loi te o exclu, mais to yebi ke pa ba te politique bazali na kati ya parlement, to bazali na kati ya politique ko gérer et belé ba double nationalité. Nanyo ko te mom sa pa bazali président azali nationalité moko. Et belé, so te beto tanga ba biso sawa, et ko balanda biso na banda ko ba la biso ba mandat d'amener. Et belé, to banda banda likolo ti na se bazali. Nous ne pouvons pas cacher. Oui, nako ba bango tout bazali na ba institution nyonso président de la République, l'Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, ba double nationalité ba tonda miwana. O bazaka soki bake awa yibimbongo balandeli akimi na mboka wana abimisi passeport mususu. Akomi mutapeyi wana ba protéger po mbongo ne zvana na mboka wana. Yango bakenda gocha ba mbongo na nani. Alors nous ne pouvons pas rester to bandobeta maboko na député o ako songer te peuple congolais. Akola la nzala, ako songer te victoire ba buki banzela soit disant zéro trou. Embouteillage est comme grave le que ça mbula soki beto bo bimana nzela ali pasi ako songer te ndenge nini gratuité échoué baluka mécanisme ba ko ça pour gratuité wana longa akoluka ndenge loya na loi oyo koluka est sauvé bandeko ba kufaka na kati ya este ya kona ba loi ali discriminatoire que ça soit la député na yebisio de ko Mustafa elle na député mon côté oh lelo soka telemi devant peuple congolais ba ko renouveler sous confiance na assemblée wana si les 500 mon côté azate baalité puisque ba lakisi mon côté azali ba bisaf ba bifas bazali ba versatile basala ki campagne bazala ki nelongi ya Fayou ba comme na Assemblée nationale FCC le lo ba ali union sacrée ba changer kabila ne les appelle wala soki le lo Tshisekedi Tshilombo ko président mutu so ko président kaka les mêmes personnes ba ko changer mais eza maladie ya mboka na biso yango to ni na époque oyo ya ndeko Joseph Kabila ezalaki pe bongo ba bazalaki na ngambo wana tango atandaki loboko na ye ba belé pe bakatisaki des législatives ya Joseph Kabila ba yebisanga député lelo ka ndezo salama na ko tuna yo mutuna mutuna ali yo beno yali ngamba na répondre na question na yo na époque ya ndeko Kabila yebisanga député nino azalaki na MLC alonga comme na PPRD. Mais tout le monde a le même cours constitutionnel les a manipulé par ndeko Tshilombo pour cours constitutionnel manipulé par naie. Au monde abatia Dieu donné Kalouba na tête. Thomas Louaka n'était pas député lorsqu'il a regagné la majorité. Et puis comment on a communiqué na ndenge nini. C'était pas après la concertation nationale. C'était un gouvernement de l'Union nationale. À côté na kata gouvernement. Thomas Louaka ba côté le gouvernement ba longo lié na MLC. Mais c'est ça que je dis. MLC azaki partie prenante na kata concertation nationale. Après concertation nationale, par une résolution, moi comme résolution qu'il faut ça la gouvernement union nationale. Donc ça le gouvernement union nationale, MLC azaki na 2 postes, il fallait pas bénéficier. Ba bénéficier qui 2 postes. 2 postes on azaki de Thomas 3 postes pardon. De Thomas Louaka, de Gbake, na ndeko Thomas nani jamais Kambinga ba bénéficier ba poste. Parti na bango ne ba longoli bango ba boye ko ta kata gouvernement. Mais bango ba kota na gouvernement ba servir moka toto na kata gouvernement to ka pour servir pays. Ndenge ba zaïba o albaka na Tshilombo ke ayibi bo konta ko jamais ko travailler le l'autre travail na ye pour na bi ayi ko travailler. Union sacrée ndeko. Na union to bengaka sika. Est-ce que yes azo sala lelo ba longoli na MLCT? Pour baza ba ali union sacrée MLC. Bazali ba. Mais bino bo somba ki bantu na ko. Ba sona gouvernement ba somba ka mututé. Bozo corrompre bantu po bakatsa ngambu na bino. Batu lelo ezali na kati ya ndeko ateka. Ngana yebi na kati ya constitution ba lobi le mandat d'un député national est impératif. Ce sont des partis politiques qui conquérissent pour gagner des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Mais lelo oyo na pouvoir ya Chile Djelou, to moni évasion.
Même si évasion, cela veut dire député à cause de la PPRD dans l'opposition, mais il y a la majorité. Ce qui ne se fait pas. Toujours battre qu'on distingue l'opposition de la majorité l'élo. Député à la PPRD, mais parti de la opposition, il y a député à la majorité, soi-disant union salée. Ce qui est union secrète, n'est pas bengango le lengue ni bakino wa bengango. Le bloc il y a un régime même de Gotingi Pololo à la sous-traitance. Sous-traitant. Sous-traitant, il y a eu de paix espoir qui est l'une FCC. À la sous-traitant. À la sous-traitant, il y a un locaux. À la transfert. À cause de la bilo qu'on a pour être à l'ina poste va payer ça y est snell. Quand on a déposé loi à Noël Chani à part Misolo va payer ça qui est. Misolo va payer ça Sami va proposer qui va payer ça y est snell va promettre qui va payer ça y est snell. Alors il y a une loi qui s'appelle ça à pouvoir. Pour biso basali ba loi bongo ba ko casser adversaire na bango Moïse Katumbi. Pour bango babanga Moïse Katumbi mais ba bosani ke na Congo soko boko luka o écarter ba adversaire politique de plus en plus au commune ça m'a pas un peuple. Le peuple na biso attention ba poni ba lobi ndeko azala candidat ba ko voter pour ba lingi sou Tshisekedi. La population congolaise a vomi Félix Antoine Tshisekedi. Selon Bino, analyse Bino sur la président la sondage pour les aller voilà tout le monde dans les réseaux sociaux sondage sondage Bino ya kati ya ndaku na Kasai place ba votaka ndeko na 98% ba komi ko baye yo kendaki qui ne sont pas sérieux mais yebite me ba Rwanda ba kota na Kasai yebite que pénurie d'eau grave dans la kata Kasai par rapport il y a que nzala grave ba ko kufa na poche corps par rapport il y a 18 ans na Bino na muto sali 2 ans Bino bozo ko attribuer ka ba mabe bozo pesa même pas chance a poussa na pena nous total na ndeni donc ba faille na Bino o bazo corriger lelo bozo linga yango te ke mona na miso ya batu nyonso na matière ya gestion un pays ba pesa mutu chance te toi na kata match à football entraîneur européen mutu chance te le ba pesa chance tandis que ba jouer ba ko meka bango pe ba pesa o eza match à football te to pesa o chance na mabalo so ko kito la gise compétence faut to chop pembeni ndeko wana so ki bokonzi to pe ki chance inani 2 ans to ke ni 3 ans la kati so 5 ans et puis tout ça la inani banda ça so ki sel me banda le 6 décembre 2020 ndeko fait ça la discours abimaka zo vimba lokola kacha tu ko so sentir ozo bosa so so komana abimaka ko vimba ko tambola lokola mta tu ko gagner sentir ya WW ah ebisi to ke sel me banda alobango na 4 langues nationales na yoka kate ba tout sel me banda exact ba yoka pa bango na 4 langues nationales sel me banda zo sala mate ki sel me banda tango azu yango abaki projet Chile Jelo to ça na projet Chile Jelo babaki 6 mois projet wana avion o bino boyaka na premier vol et balamoko zipan et beta marate ba avion lelo ye bondima yango te ba avion ya défini Éthiopie Kodefa mais ba message biso na lelo ba ko millier omoni Congo ya Lumumba Congo ya Kimbangu Congo ya musée Laurent Désert comme milliers to defa ki ba avion awa meeting aérienne batambo so ba avion ya Angola likolo awa lelo comme poto bunda guerre na ba Rwandais il faut ba bogande ba ya bundela biso il faut ba Rwandais ba bundela yo so mona muto ko take yo ke ko so ya bundela si des politiques mais monsieur vena lobby yango étranger ko si sa guerre na kata pays ba tout vous croyez que un Ougandais peut venir au Congo attendre ça makila na ko ba Congolais quand c'est bon na ba soldat to message na kodefa to defa ba soldat na Kenya to defa ba soldat na États-Unis to defa ba soldat na Rwanda donc Congo comme mboka o so ko yinyo so ko ya pa ya sa intervention militaire ata ba bi utabesi mona sa ke tout animera ki sinyo so ba kola kisa ye mais ya boye pété il faut total ba mécanisme nous sommes à l'ini ndeko Chilombo mal préparation mal mauvaise planification il y a état de piège o atila kabiso pongana lobaka ngo déjà depuis kala état de piège les ali moyen ya ko faciliter ko blanchir occupation les ali moyen ya ko faciliter Paul Kagame X le noir na Museveni o azali paré na bango ya ye Kagame na Messi Chilombo ba ye ba ko kipe mo kana so malamu après guerre ya 6 jours na kati ya Kisangandelo moi même Rwanda comme ko réclamer présence na yebe na kati ya mabe na biso o ba ADF nalo ba kumutalo lolo origine na bango zali Uganda ba uta na kati ya Uganda ba ADF nalo il ne faut pas toyokani bango ba Uganda na biso ba Congolais to benga na bato wana bazo déranger bango pouvoir na biso koto benga na bango ba sala bango bazaba ceux qui kobenga na bango ezao Museveni fa bisa bato ababa soda ADF bolongo na Congo bozonga na Uganda c'est ça kobenga na bango ce n'est pas ko beta masasi bazo bundisa ngamba bazo bundisa ngambo photo sala ndenge ni ba ADF final bazali ba rebelle Ugandais ba sala maka pona ko bundisa pouvoir ya
ndeko na biso ya munguna na biso Museveni na benga ndeko ba ndeko nde afese Tshilombo ba ndeko na ngai te ba ko buta ndeko ba buta mboka na biso le Museveni pesa ba tunaye bolongo na Congo boya to sebitu na mboka na biso po ba rebelle na biso ata mukolo moko te ba kendo ko buna na kata Uganda ba kendo buna na kata Rwanda ata mukolo moko te ndeko atoka to zo continuer lelo yo to lobela makambo ba guerre mais guerre ngo pa apparemment e bandi ko kota na ba institution ya mboka eza guerre eza nini oyo honorable Delice Sanga na président de l'Assemblée nationale analyse ne cause ande nini guerre wane comité que non Delice Sanga ke no sala meeting na ye na Kanluka c'était terrible ba na Kanluka ba boyi soki oye awa toko bambo mabanga toko bengana yo politique ya mboka na biso tambola mabe to malamu. Ce sont les conséquences de l'incompétence. Lorsque le pays est dirigé par Batou Baï, pour ça la jouissance, na kati ya gestion mboka to komona makamba bongo na bana ko pesa no ya no bana kaloka babya ki meeting ngadi sanga te et ali ndeko citoyen Mbosso Nkodia Mpwanga lokola ya ali na dictature ya makila pour sali 11 ans ministre na pouvoir à dictature yenda abengi Jantini Ngobla panza meeting ya mwana mboka Delice Sanga na plein droit loba yo bote mutu maloba na parlement tika loba te pa peuple na hémicycle bote ki maloba tika ba te pa peuple yenda tinda ki babeta masasi pa panza meeting ya yeba na kaluka te Mbossa kaluka za akite pa ndeko Mbosso apesa bongo pa apete apesa ka mosolo etambolaka Mbosso Nkodia azaki député atiki mukoni akendo asala campagne na Kaluka Mbosso Nkodia 7 fois député 11 fois ministre yebisanga mukoni asala campagne na Kaluka c'est lorsqu'il a commis président de l'Assemblée nationale a commis que gérer mosolo à l'état ndako zo mosolo na kati ya libenga l'état pesa ka bana Kaluka pasa na bako mona ko bana Kaluka ba li mayele te bana Kaluka ba ali éveillé to benga ka bango état force ba ali éveillé ba distraction ba ko lela bango monga mboka et lo moko te Mbosso ko profiter na kuna na Kaluka même Félix Tshilombo ndeko Samuel Tanda o azali directeur cabinet na Zamona Kaluka nayebi ndeko na mambo élection ba ko voter Tanda député mais Félix Tshilombo le quitter. Il y a une autre réalité. Nous avons voté député Tanda pour la Lingakae, mais fait Tshilombo na boye ko voter. Na biso ceux qui Mbosso ko kanza ke makabo ko do sala kuna lokola ya ali président à institution monene. Deuxième personnalité à pays a commandé au la campagne électorale pré-campagne. Il y a institution mususu. Ça n'a pas de sens. C'est à niveau papa on a assez réduit. Il y a un moment à tout kutana na marba kutana ki na wana ndeko c'est sanga. Mbosso Nkodia vande sika wana ba pesa ye ba mission oya ko sala wana. C'est Jean-Marc Aboun qui dirige l'Assemblée nationale. Ce n'est pas Mbosso. Mbosso est là comme un robot communicant. Maintenant, on a vérité. Mbosso a manipulé. A dit l'Assemblée nationale a téléphone, bah message il y a sur place, ma robot il faut le. Mbosso a mis ça là. Mbosso a mis ça là défenseur. On l'a dans la contrôleur. Rôle il y a député national d'aller contrôler gouvernement, banque publique publique non proposer la loi. Mbosso là ça la musala na ye. Mbosso Nkodia ya commandé ko défendre le gouvernement. Tout le monde est dans makambo aram. Nenga ko défendre ministre qui basa. Mbosso Nkodia défendre qui basa. De la même façon on peut aller ko sala go sikoyo. Ndeko Delice Sanga na moni mabe ya lo bakite. Ndeko abe délinquance financière. Il a parlé du gouvernement, il n'a même pas cité le nom des membres du gouvernement. Eli Deli kozala mbeba kobunga mibeko. Moto ba pesio mosolo ndeko nanga Mustafa to ali na kata ndako balambi fufu 5 boules. Balobi yo lia 2 boules, 3 boules etikali ba ndeko no balia. Yo lia 4 yo moko. Bandeko bazo na ndako baza 3 bakuti boule moko. Osali gomatisme. Ya on ba benga ka dépassement. Gomatisme tant que dépassement ko sala makana ba ministère wana lokola finance, Assemblée nationale, Sénat, président de la République ko lobaku tout epana ba dépassement ba champion de dépassement budgétaire. Ils allaient mais gestion, ils allaient immoralité, ils allaient délinquance financière. Oh, il y a en tant que député, ce n'est pas télé, mais là. La même chose, nous le répétons. Oh, il y a 3 boules. Bande ba la linzala. Oh, il y a 3 boules de la linzala. Mais toi continue au commissariat, il faut toujours nous on a dit là, tout ce qui était aux yeux qu'on déborde. Ba ko ga ipe ko kata été par rapport ya ba parole na yo wana. Mbosso Nkodia azalaki distrait, ba tindeli SMS. Loko ya di chaka semaine na téléphone. Ba tindeli SMS. Yo kotika moto ba loka ba ko finga pouvoir. Ne Mbosso Nkodia iko sutuka na sima akata mona mboka maloba na liboso ba. Oui, Delice Sanga ba député o ngai na pesa ka crédibilité. Ali seul député o ya zwa mbongo na ye mota liboso a chepona fond ya COVID-19 o était longondo a détourna.
c'est ça que liboso ndeko to sanga to ba fungoli assemblée oyo alobaki basa la réduction ba train de vie il y a une institution n'a qu'au début le salaire va député mais il a été contredit par Jean-Marc Aboud qui a soutenu que les députés faut pas mettre le même salaire mais le long n'a qu'à moi pour la récupération politique au sein populisme Jean-Marc Aboud a quitté na prétoire kuna likolo a quitté na tribune pas da fanda na perchoir a yeko senga ba diminuer salaire ya ba ministre ba député populisme pour ba lingai après savoir qu'on s'enrichir des ba enrichir rapidité à richesse ba na pas tripler mais bato a 18 ans na bomengo na kata mboko akobation populisme va diminuer ba train de vie et les candidats de côté sanga biso te be ligne de côté sanga biso to sera qu'est la même sénat na fa suspendre yango poser ça à l'autre côté tu ba longola même loko passe na biso linganko ya zalaka ba longola ngo sensa fait longo ezali il faut balongola ngo na ba selile lebele onde ko chilomba fungola ba structure bela fungola na présidence ezali ba budgetivore e ko lia moso à l'état pamba il faut balongola yango bazwa mbongo ba pesa ba pigra na biso o ba ende est ba kende ko bunda balongela ba memela biso kimia na kati ya mboka oyo et puis le katiki du Congo alors pona koloba makambo ya ndeko Mbosso Nkodia et ali berego yemo kwa kosala ba pesa qui est plateau d'or ba servir plan na plateau d'or ya zaï na souhaité faut défendre le gouvernement et le président de l'Assemblée nationale n'a pas le droit de défendre le gouvernement toi il a quatre principes ben un principe il y a sacro-saint cela veut dire le respect mutuel des institutions chaque institution est autonome le Mbosso Nkodia ne dépend pas de la présidence de la République ni de l'UDPS ce cas ko sala bango ko sala là c'est comme ça comme membre à parti à UDPS eza habitude ya mboka na biso soki bino pe na epoka ndeko kamere bobebana ezalaki pona nini toloba ngo pelelo ndeko kamere to bebana ki na été ndeko kamere asaki déclaration ezaki grave vis-à-vis na mokonzi mboka na tango akala akay ko tenir ba popo bongo te na momoni lelo ya ye ko ezalaki mabelelo ya ye ezalaki ko dia mpanga lelo ko bindela fachi Mbosso Nkodia lelo ba partout ça accueilli fachi akomo sala ba lelo yo ka awo saka ba campagne yo somona Mbosso Nkodia na mboko yo za moto akala na kata mboki sasa oyo osomona Mbosso Nkodia sangisi batata place moko boye pa lo bela makamba mboka akosala ngo pasa la fachi propagande donc biso to na kati ya union sacrée navire na biso comme nango union sacrée to ça ndenge ni poto préserver pouvoir na biso po ba yebi ke tant to sali union yango nde ko mema biso pe na perchoir oyo ko ya lisusu union sacrée et ko lobate ke yo chef de l'institution Mbosso Nkodia ba bato na kata parti côté ne pas nite mamba ko sa makambo yo mona ko be mina kwa kiti ateki place na ya mosala ya Assemblée nationale avec ça la campagne de Joseph Kabila Kabang Mbosso n'est pas une personnalité à diminuer sur la deuxième personnalité du pays il dirige la deuxième institution du pays. L'Assemblée nationale, c'est l'émanation du peuple congolais. C'est l'ensemble de la circonscription électorale qui regroupe les 500 députés. Le président de la République est issu de la circonscription électorale, l'étendue du territoire national. C'est de la même façon avec l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une moindre chose à négliger. On ne faut pas jouer président de l'Assemblée nationale comme un garçon de course. Il y a pouvoir. Il ne peut pas être garçon de course à pouvoir. Et il dit qu'on a dit papa wana a bon sentiment, ça la moussala n'est normal. Il y a qu'on contrôler le gouvernement et non il y a qu'on défendre le gouvernement en plein. Elle m'a dit que ça la ça la canne de quoi dos Donbass à partir de la carte Assemblée nationale. De la même façon que ça après de quoi non mais pas pour c'est ça qui est peu dur, ça qui est peu dur mais c'est là dit fait à la bongo pour de quoi Mbosso a changé. Il fallait le bon pas changer. Ndenge mo pe na wa hotel longa vaye ndeko Janine Mabunda Plaza ki bongo abande défendre ba nini na bino ba cause na bino. Ngai na ali moto na saka politique na tala ba plénière ya ndeko Janine Mabunda na moni sika morote ndeko Janine Mabunda ko défendre le gouvernement. Ndeko ateka tozo chité déjà bazo chabiso sinkuna lelo yo oza congolais oza vandaka na oyo bat banda ko lobe ko sala mate salami libération ndeko Vital Kamerhe impressionnant. Il faut sa précision, ce n'est pas libération, c'est une libération provisoire. Ah oui. Mais na Congo peut yebi na biso provisoire ezala na ngope. Effectivement, oyebi na kata mboka o lelo toi les alliés bouger par rapport ya makambo etali justice pour ndeko Félix Antoine Tshilombo tanga yaki na bokondi alukaka sala populisme moko boye soit disant ko bela biso
aye kocha état de droit aye kocha la justice biso to bande ko déplorer que justice amboka na biso ezali manipulé par les officines d'un parti politique bande ko benga biso moni lelo opposition sur ça l'opposition contre l'IDPS au commis aîné mais lorsque l'IDPS faisait l'opposition c'était normal pour les autres ça de commis aîné bon tu continuer ko lo pa li bosa na so to ko le ba ko lo baté atako bakana na biso na banzila atako batindela so ba message mabe na ba téléphone à menace nous allons toujours continuer à servir la population pour éveiller la population de chasser ces pouvoirs qui a déjà été vomi par la population congolaise. Problème il y a de Vital Kamerhe na ko zongo na dévolé moninga na ali juriste na ali moto na tangi classe na ko na ba sentiment na TV na ali contre le pouvoir moko boyi mais ça les là bango ali mabe na ya na lo ba na sentiment ndeko Vital Kamerhe liboso nanu avana koma na motuna na yo na kozongela ko expliquer bana mboka boy ndeko wana tolobaki bakanga ye politiquement il était innocent prévané Félix alobaka yango na Goma c'était un homme sérieux c'était innocent Félix a commis ça kaye biso tolobaka ndeko na bakanga ye politiquement pour na ko avantager calcul politique de UDPS il fallait ba étouffer accord ya Nairobi o lobaka 5 ans entre Vital Kamerhe et Félix Antoine Tshilombo. Vital Kamerhe azalaki abaki ko la premier ministre Félix Akozala président de la République. Après na mandé ko en 2023 Félix va soutenir Vital Kamerhe. Bon lokola bango ba ali ba lokoso na pouvoir ba gourmand. Bango ba lingaka ko respecter ba accord té. Il fallait chercher des voies et moyens de ni ba kolukaka bomeko accord wana. Il y a premièrement dans nous ndeko Félix appelle ça Kamerhe poste à dire que piège. Oh ba tuba ba lelo yango wana. Oh ndeko Vital Kamerhe na maelo ngane ba kasa nango il fallait pas andi ma poste wana. Ndeko Félix a piégé qui piège par rapport à quoi? Tango ba piéger ndeko wana yaki ba ko simbisa touche ba luka moyen ba kangai. Et ko la piège ndenge nini par rapport ya ba accord ya FCC cash. Le premier ministre Vital Kamerhe c'est milliers qui ne peut pas être Félix par rapport ya ba accord ba salaki ya Nairobi mais tango mariage ko sala ma FCC cash moyen za la sous premier ministre za quitté. Ba ko sala ndenge nini et bomaki bango certes. Accord na bango le baki dès que ba na majorité Kamerhe premier ba qui majorité ensemble ya cash Bazaki na 58 députés sur 53 députés. Et Zaki majorité qui na ngambo FCC. Mais il ne pouvait pas être directeur à cabinet. Il y a un moment où il y a un voisin moyen pour bomber. Le lot mettre à solution la cacheté. Et comment le solo union sacrée c'était pour étouffer accord wana kasi. Félix Tshilombo essaie à gagner politiquement mais pas Vital Kamerhe. Politiquement Vital Kamerhe comme le quoi il là aussi ba fibi et si les sentiments. Basu na tina na ngote ba ko boka na poubelle même boire ko ngaso ko fiba ya ngote. Vital Kamerhe politiquement za bongo na miso ndeko Félix Antoine Tshilombo. Ndenge bemba comme le rôle comme Félix le rôle bébé moni mboa ya ba mindele ba benga ka bulldog o ba karesaka na ba poil ndenge bemba comme le pa ya Félix ba ko karesaka ye to ba ko kose ba ko longola le électorat ba ko changer pour comme éligible. Oh Félix Tshilombo ko sala ya ngote pour ko banga ba candidat makasi. Na élection akubanga akosala ngote pona champion bemba tata monene ko champion bemba ndenga bitiki na politiquement comme le roi bulldog ba ko caresser pa ya Félix Antoine Tshilombo ndeko Vital Kamerhe to bakangi ba ko sambisa ye to monaki ndenge ministère public azaki na difficulté à prouver culpabilité ndeko Vital Kamerhe depuis même l'arrestation qui était irrégulière même quelqu'un qui était invité devant au parquet étant renseignant il n'était pas invité comme un témoin. Un renseignant est quelqu'un qui est venu pour éclairer la religion d'un tribunal ou d'un parquet, d'un magistrat. Il a donné des renseignements. Quand un renseignement donne les renseignements, ceux qui jugent, au quoi que renseignement peut se Vital Kamerhe devait d'abord rentrer chez lui par rapport à la confrontation. Il y a ça la partie par là, il y a découvert que Makamunde Vital Kamerhe lobby et elle est floue. Il y a un mandat. Il y a comparution de Vital Kamerhe. Bakanga d'abord qui préparation, réunion de Salamaka na 10e rue na Butu, comparé à l'arrestation de Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe quoi ça na tongo ba déjà ba si ba toni wana ba tayi DPS. Ba ko yeba ba beke ndenga yeba ya laisser retour. Ba ki ko tient na prison. Na ko samba mo mobali wana yaki na idéologie à pièce contre pièce. To mona ki ndenge ba ta ki nkaba ti ba ke ko le gabso le mo na droite to yeba to monyo ka pas professeur Kaluba. Alors ba na biso détournement intellectuel na éviter ce des intellectuels. O nga na bina la loi pénale, droit pénal c'est le droit des sanctions. Là-bas c'est la sanction, on condamne. Mais pour condamner quelqu'un, vous devez prouver sa culpabilité. On a déroulement à procès nyonso. To mona si kan de Vital Kamerhe s'impliqua directement na mayo etali détournement ya mbongo wana. Tant ba condamner
na jugement à liboso. Oh d'abord na fona pesa na no père son âme na héros vivant na biso des res mémoire juge Raphaël Yani o biso bana banda tolelaka akenambe kapo na procès oyo metala lelo ndenge ba chier na mémoire na ye ta lelo ndenge ba humilier mémoire ya juge wana atangisa ki makila na ye pour intérêt ba politicien moko boye lelo bango ba ko jouer ba ko sepela to ali na kana na ngo to ko dénoncer te to wana ko dénoncer ma benyoso biso soki prison to ko kende soki liwa to ko kufanga na li musulman je sais que la mort existe nous allons dénoncer pour l'intérêt du peuple congolais papa na tika bana ne ba orphelin lelo ba tumso ba ko sepela na makambo ya tkele ko sala pona ko défendre justice mboka na biso ndeko Vital Kamerhe condamné 20 ans pa Pierrot Bakenge o azwa peine de nomination pa ndeko chili mo po mission bango zaki accompli ndeko o Kaluba akoma président ku conseil wana ba gratification ba pesa ki pa ya bato yo ba sala ki mission accompli ya calcul ya bato ya IDPS ndeko Vital Kamerhe condamné lorsqu'on condamne quelqu'un il y a un jugement pour comment na l'autorité de la chose jugée tout benga na droit l'autorité de la chose jugée pour comme en exécution ils a 15 jours ba pesa kana moto ba condamné so azali mécontent toi azali satisfait na faire interjeter appel ndeko Kamerhe lokola ba sambisa kai na TGI azaki na possibilité ya osala appel na cour d'appel faire interjeter appel pour na droit ozali na voie de recours ordinaire na voie de recours extraordinaire voie de recours ordinaire nde ba benga ka appel na opposition asala ki appel na appel tant qu'un appel ba yeko diminuer peine na 3 ans ba diminuer peine na 3 ans ce qui fait que ndeko Kamerhe est toujours condamné mais le jugement n'a pas encore sorti ses effets parce que dans 15 jours ndeko Kamerhe a qui na possibilité sur saisir cour de cassation parce qu'il a double a une chance de l'appel 2 fois vu que ba samisa qui na juridiction à TGI tant comme kuna a qui na pouvoir à cassation ba benga ngo voie de recours extraordinaire pouvoir à cassation a qui saisir cour de cassation pour contester jugement ou ba pesa qui contre le jugement est encore pour la seconde fois suspendu jugement bien fait na honte ce qui fait que ndeko Kamerhe est toujours présumé détourneur il n'est pas encore condamné ba tout faut bazonga na place to ko ya mamna sentiment te pour to za contre régime to ba makamna sentiment te sur le plan du droit na ko répondre sur le plan du droit et puis to ko kota na sur le plan politique ndeko Kamerhe sala qui appelle la cassation na kati appelle l'état ngasali lokola appel dès ko juge ya cour de cassation jugement est suspendu ba effet jugement est suspendu ndeko Kamerhe a la possibilité à introduire requête il y a demande il y a mise en liberté provisoire et il a droit naïe article 47 il y a loi de la procédure devant la cour de cassation loi wana et puis ndeko wana alinéa nango 5 article 47 bandeko ba kolanda ba vérifier na loi babengi de la procédure devant la cour de cassation il y a le 13 avril 2013 le 10 avril 2013 et le but est clair qu'on a l'article 47 dans l'article 5 l'inculpé peut introduire une demande il y a mise à liberté provisoire juge analysé il y a un ko kende babande ko bon qui fait politique basaki yango qui fait 2 fois déjà ba rejeté 17 fois ndeko Kamerhe a sengi mise à liberté provisoire 17 fois rejeté banda na parquet banda zali na parquet basali transfert à dossier na tribunal ndeko Kamerhe a senga akaba liberté provisoire yali même moko ba cause ba bomela juge yani moko ba cause ba bomela juge po juge yani ba bomaye base ko ela so ba bloco ba ela so ba fanti wa biso to yebi ke juge yani ba bomaye on n'a pas peur de le dire ndeko Kamerhe a comme une la possibilité au senga mise à liberté provisoire mais juge mise à liberté provisoire ezaka juge nde azali na libre choix la liberté de juge pour na ko so mokano juge akotala liboso ba bino ko pesa mutu liberté provisoire il faut atala est-ce que liberté nezali à crainte ceux qui liberté ceux qui craindre justice ceux qui azali na fuite ceux qui adresse nezali reconnu ba ko pesa ye et puis ceux qui ba raison valable soit disant bandeko Vital Kamerhe ba kende ko la ceux qui ba document médical les la kende ko na face la libanda pas la baso libanda na habiter prison pas salate ya ki obele hôpital mais tu habiter malade yango ya yeso ya ndeli pour na moni en bonne santé oh image na moni lobby et ça en bonne santé courage ne ba lobby ka ki azo malade yo lobby en bonne santé ba lobby mais yo so na politique ça côté prison résister bisonné to restaurant na prison c'est pas restaurant na prison baba ça na prison te bango so ba côté prison ko raisonner basi ne nde ba kutela ko liga ba makangu na ye ako raisonner mbongo ne na ko utiliser yango ako raisonner mitukane na ko tambola nango akobela ba tension ko sala bango et puis bele baza ba tension ba secret et puis baza ba secret muta secret so che sika bongo tension ko mata ozo risquer a ke na ko alors yo sali ke ndeko Kamerhe makamwana to komela ki akote ape sur mida webi lolengi ya jula mida et ko bangi sa pe mo keshi note ba ko récupérer pe de la même façon pour ba robe lolengo zo ki nguba ya batu ndenge pe ba ko jula pe nguba na
fa banga akobanga ye ko prison na ye ko banga nde amida na ye ba ko amida na ye pamba. Mais sur le plan du droit, le juge de la Cour de cassation a raison, il a dit que le droit, il a dit le droit. Mais c'est sur les faits politiques. Et Ali Mabe, et Ali les sommes comme longa ba ko pesa tena kati ya mboka ponini. Batu nyonso ba yebi mosolo à l'état. Le lo ata moko ta ali na prison. Prison etikali vide. Ata moto moko ta yebi mosolo à l'état. Bato a cravate. Yongo modi biso ba biso to boya cravate. Ta la cravate ma besali na mokili. Bato a cravate ba sisi mosolo à l'état. Bango to basa libanda. Moto a sokoko libanda. Moto a foné libanda. Moto a OVD libanda. Vital Kamerhe libanda. Etel Longondo libanda. Juste yeke kangala oya maison civile ya Chilombo. Yepa yibaka mbongo 2 millions ba ko paga na Raobank. Azali libanda. Lelo mutu nyonso azali libanda. Willy Bakonga. Willy Bakonga. Porté disparu. Porté disparu. Babi mission na grâce présidentielle. C'est la grâce présidentielle qui a libéré. Nani a signé qui président de la grâce présidentielle. Mais Bakonga to boyango. O balongoli président en prison de Toyokaki. Batika papa bato sala musana boko la bana na yi. Faut pas ça responsable. Il y a d'abord une commission. Lorsque le président veut donner une grâce présidentielle, il y a des commissions. Bakendaka na ba parquet na ba tribunaux pour na kotala ba cas. Il y a bakangami. Bako traiter ba dossier. Place ba traiter ba dossier wana ba mona ko ba kongaté. Tant ba yena ngona ministère de justice va transférer par le président de la République et conseiller à président en matière ya conseiller juridique naï. A mona ki kombo ba kongaté. Kako bele tomba konga bimi ne ba ko soka kama ba konga yaki na kati. Mais d'abord soto ke na ndenga ndi tala ordonnance lobini moto ba kona ba bi ba tout ba na moins de 5 ans. Ba konga ba kona na pour 3 ans. Ba kona ne pour na blanchiment de capitaux et non pour na détournement. L'ordonnance interdit ceux qui sont condamnés pour le détournement, pour le viol et pour les crimes contre l'humanité, pour les rébellions. Mais ba konga été condamné pour blanchiment de capitaux. Il a droit aussi de bénéficier. Nakata ordonnance peut-être ba ngone ba tiki kombo na ye ba sali match ba préparer na makambo ke soko bimi o kaita braza na butu na fleuve nenga kaita la kaka to wali boso ba kangela kai akati na lolingo wana pa kende ovana mboka lo comme le na nationalité amboko ake ofana to ba kata double nationalité to ko bomba bango te ba ta double nationalité le lo ko fana na nationalité na yo azana ngoya mboka wana il est à l'aise de la même façon so le ba pesi chance ndeko caméra ke ndepoto esili. Et s'il y a autre chose que alors, biso to yebi de lokola la liberté provisoire maintenant la cour de cassation. Oui, à cause de Mambokate, il faut qu'on se fasse à traiter ce dossier sur le fond. Bah la possibilité il y a qu'on nier décision wana jugement wana to il y a qu'on reconduire to il y a qu'on diminuer jugement wana wana possibilité ko de cassation mais lokola ndengo robaki na motuna na yo na mboka na so ba peso liberté provisoire cela veut dire aux libérés et ten longondo ndenga za wana za déjà libéré en tout donc et ko ça biso pasi bana mboka ba mama ba tekaka bilanga ba mama ba saka bilanga pardon bandeko na so ba tekaka mai bandeko na biso moto bandeko na biso ba saka misala ya maboko na biso bino ba journaliste moi impo futaka wana mboko no passe ba zui yango pesa la musala ya l'état ndeko Kamerhe na Jamal ba les 58 millions selon justice lelo bango ba ya libanda ko wana ba ya déjà ndeko toyoka bandako ya bango ba kangaki ye Chilombo bimisi positionner politique ne biso ko faire to ndeko Kamerhe azali bongo devant monsieur Félix Antoine Chilombo lelo politiquement azali KO. Analyse na yo vraiment par rapport à la justice yango ti 2023 projection na yo ko zandeni par rapport à la justice tamboka na nando comme la justice indépendante notre justice est toujours manipulée par les politiciens. De la même façon qu'on a arrêté Kamerhe, on avait manipulé la justice, on a sa liberté provisoire. Et de la même façon, on a manipulé sous justice, on a fait sa Kamerhe liberté provisoire. Pour de continuer à gagner Paris. Mais à gagner Paris, il y a Bimisa Kamerhe, mais à gagner Paris, il y a quand il peuple à Bukavu, il faut voter, il n'y a pas de Messinagno. Et si Bassanza n'est pas à Kangaye, na Mutema Mambe, na Lokuta. Bazade ya ko sanzaye biso bakino to sanzaye est-ce que Bimisa Kamerhe n'est comme si de continuer au président de la République en 2023? Je ne pense pas. Alors peuple congolais na détermination to sali nango ata ko bachende ko denika di mato ko teme la politisation pour to kolemba komba wana te to ke nango tina suka mais to ko zali peut déterminer peuple congolais ko la ça depuis que ndenge to sandine de ko Félix Antoine Chilombo a même na chance te ya ko luka ko zwata deuxième mandat sur na kati mboka o. Alors calcul politique na ya salaki entre yena ndeko Vital Kamerhe na Bemba bato ye lelo ko kajolé pour assez à longi bango politiquement courage naie na maman ça mais ali soni pour na mboka na biso moni ba déclaration quelqu'un qui est sérieux innocent ba PC liberté provisoire tala ba déclaration ba ONG internationale belé ba PC ba déclaration contre liberté provisoire ya ndeko Vital Kamerhe tandis qu'il y a des prisonniers qui souffrent là-bas ou ata liberté ngo bazo ko senga bazwa kate mais yeto yoka pesi $500,000 58 millions o ba sambisa kona $500,000 ya caution o ya pesi na ali contre ndeko Vital Kamerhe te maintenant ko ba makambo ezali réel sur le plan politique
politique, au moins sur le plan du droit, dans le lobby qu'il a raison de demander cette liberté. Mais dans soutenir la liberté provisoire, dans soutenir Yango Temenabe, il a raison de le demander. Il a raison de le demander et le juge n'a dit que le droit. Naza côté mais sur le plan politique et à l'histoire, il n'y a pas si mingi comme on a biso ba Congolais to leli. Tinaya isu na mboko te, motokabanga suko yibate na kata mboka oyo. Il fallait ba kamere na bete longondo ba servir exemple. Pour être longondo pa yibaka eteni ya mbongo ya bandeko ba azwaki obele eteni ya mbongo pour musu etikala ki to ebindenge kendaki. To ebindenge ba kabula ki yango kuna ya azwaki obele eteni ya mbongo lokola kombo na ye. Eteni longondo aliaki obele eteni ya mbongo ba kotisi ye na boloko ba tiki ye pasali kaka eteni ya prison ba bimisi ye. Alors ba kozasu na PRT na kata mboko mutakozala yibi na ye à côté prison 3 jours une semaine ba libérer ye. Donc biso to lingi to na justice so kangi mutu ana servi leçon ba batikali biso génération future auto kwa na politique lobby to banga ko tama boko na mosolo l'état ali boutique te mosolo l'état ali di gablo na yo te oyo faut manipuler ngo ndengo lingi non na yo ka politicien mosoko ba mbonga l'état ba liaka ngo faut bela ba politicien ko ba mbonga l'état il faut bela so ke belite ba simba raté tala ba terbe ba ko utiliser na mosolo peuple l'état alors où est le député national? Oh, bah comme ça, il faut voter le député national, le président de la République. Bazali wapi, Moussa na bango yangona. Et yango na biso ke na assemblée nationale, na sénat, na assemblée provinciale, na ba gouverneur nyonso faut bazala renouveler pour moto moko te ali sur ko pesa confiance et biso ko pesa chance to que nous a dirigé mboka o. Ko ba na sommet tina se ba ngo tu fu ba kende ba to asika ba kota na kati ya mboka na biso alors. N'habite ceux qui ndeko bazo sala biso de la sinkuna malobano ya suki kozala nini par rapport ya entretien na biso to benga peuple neveille to longa ba sentiment ba tribu ba sentiment ba parti politique ba sentiment ba ndeko to tcha ngo pembeni total ande intérêt ya Congo za lokola mwana to lokola to tana kata ko ba copropriété ya Congo to monaka moto moko banda ko tama kelela wa swadi za mwana ko lupango makenda na parlement ateka lupango mwana ko lupango ateka lupango bandeko ba komi ko telinga na libanda pona ba intérêt personnel ya ko so mapango na mbonga corruption swadi za yependa ko kabula mbongo corruption pa ya ba député mwana ko lupango député eli ya parti politique mususu makoma ko sama ba parti politique mususu alors Congo za mutu te to ali ba copropriété lumumba bundaka pona yango muza bunda pona yango kibanga bunda pona yango biso beto ko bunda pona yango moto moko te ala biso ba discours que ya ali mwana ko lupango posi ba teki lupango biso neto ko sala effort to récupérer lupango ezonga etant que ba ko propriétaire ba ko héritier ba teka biso to la kité signature de kota ité na mamba teka lupango alors to ko récupérer lupango na 2023 ba député ba na parlement ba za ko ba adversaire ya biso peuple parce que biso peuple lo monter 2023 nous devons se mobiliser pour to chabango dehors ko banana sommet tina se pour to changer classe politique pour to meka pe ko changer système politique to comme ko kanga ba mibi ba ta cravate to kanga ka bango et le ba za ka koti prison 2 jours ali etenya mbongo ba tout type etenya prison abimi azali banda to lingi makambo ya bongo te to continuer ko benga toujours na kati ya motivation na ko le bela pe moi message ya biso stretina biso à l'est kabisa musulman akam to ko continuer toujours combat na sima ya mwana mboka excellence Moussa Mondo Sadere cordon Jafar Lupembe ba grand communicateur Ali Ridwa Yomba bazawana to ko sala musala ndenge sengeli et puis na soutenir ka ba musulman nyonso ba ko sala politique za o ba na INT o bazali na DCPN o bazali na MLC bazali na UDPS na soutenir ka ba politicien nyonso wana o bazali pe na PPRD to sala bloc moko boya ba musulman bloc patriotique ba musulman oyo ko changer système to ya to me ko changer système ya gouvernance na kati ya mboka na biso lokola bana mboka ba Floyd Issa Kabuya batabongo bali ba faut pesa ba responsabilité na mboka oyo bali na crème d'intelligence ba Lukman Mudingumba bali na crème d'intelligence bali na détermination bali na dynamisme il faut ba mboka wana ba tangi classe ya solo lokola Floyd Issa Kabuya kalobo atangi classe na minele à la kisi seul musulman qui a fait la grande distinction na ENA France distinction na ENA à Congo donc azola ça pour ta salité ko je peux mboko lobby ale tingi pululu aya na sentiment alors ba ke mutako poser na président de la République il face à la mutata député alba Issa Kabuya kalobo baza la libanda bato baza na intelligence baza na mayele vision ya mboka bato ko ba Lukman baza la libanda bato ko ba Moussa Mondo baza la libanda baza ba député te non bato ko biso to ko loba boye to za libanda pour tingi pululu ko protéger ba sentiment na ya politique ba pesa poste nous sommes contre ba bon peuple congolais tellement bunda masalanga seleko na masalanga Jérémy Mulombe na Monte Carlo na pesa bino mbote ama ya bino yango wana wana zaki ndeko Ibrahim Atweka wazaki invité na biso merci vraiment na abonné na biso nyonso bo s'abonner massivement na Info Plus na pesi imam ya Chela toane na Kinshasa imam Djibril
oyo azali invité na biso vraiment tozani mwa mikolo oyo awa na Kinshasa ye nde akomemela biso basango ebele kuna na Tchela na nsima kamera ndeko Lisampu to kutani na numéro mosusu bye.